Coucou, salut à tous les beautés love. Balobi eza ya koinda ba comédien mitema mabe. Vraiment ba comédien mitema mabe lelo tozolo bela likambo oyo ya Pierrot, affaire Pierrot na Mike Kalambai. Tomona kibiso nyonso Pierrot aute kokufela mwana na ye e circula ki internet mobimba. Tolela ki elongo na Pierrot. Après quelques temps, tu comme frère Mike Kalambai, pasteur Mike Kalambai, a qui ko rendre visite et pas ya Pierrot Ndombasi. Bande konanga likambo minene ya somo ya ko kamwa oyo eleki na sima ya pasteur Mike Kalambai. Alors, coucou à tous les beautés love. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et bienvenue aux nouveaux abonnés. Welcome na team Beauté Love to Yambi Bino. So que zambano ya liboso, retrouvez chaîne Nabiso, abonnez-vous, commentez, likez kande tolobaka. Tika moi commentaire mona sewana, fina moi place wana yangonga wana pour que so qui totie émission mususu ekomilayo directement. Alors, tozana makambo somo ba audio ya somo ba comédien boza vraiment mama be yango bomoni ni guba ba théâtre na biso Congo et avance akate par rapport ya mitema mabe na bango yango bomoni ba comédien bazo ko avancer te ezaka lelo o asala kibo ezaka lelo ona o ba bebani ona o ba bundi ona o ba bebani ba comédien botika ki motema mabe boza nango eza malamu mingi te comédien motema kindoki motema mabe ko bomana ka bino na bino ba poison ka bino na bino to uti komona awa Pierrot Ndombasi auti kokufela mwana na ye Pierrot akufela ki mwana na ye pas même ce qui 2 mois o Pierrot auti kokunda mwana na ye Mike Kalambai azaki na veille mortuelle ya mwana Pierrot Mike Kalambai ayaki yende ateyaki yende animaki subutu wana ya veille mortuelle elekaki vraiment malamu mingi yenda consoler ki Pierrot na mwasi na ye mama Clarisse. Et après Mike Kalambai atira ki enveloppe na ye comme contribution na ye pour na kolela elongo na Pierrot pour na kusunga Pierrot na moi ba dépense ka ndeza la biso nyonso toyebi. Après cela toye komona ya minene ba comédien ba komi ko bimisake enveloppe wana Mike Kalambai atira ki ngona ba kombo ya ba comédien nyonso Mike Kalambai nani Pierrot Ndombasi abimisa enveloppe ba kabola ata bino moko la famille. Est-ce que likambo wana oyo e sale makananu likambo ba comédien ba bimisi est-ce que sale maka comment muta kufeli Mike Kalambai ya tali atikeli enveloppe o ezalo kwa contribution na ye na matanga Pierrot mais ba comédien ba vandi makita ba comédien ba komi ko sala makita pona mbongo wana o Mike Kalambai atikaki fallait ka Pierrot bimisa enveloppe wana na misu na bango ba kabola. Est-ce que ba dépense au Pierrot sali et ko kanya ba dépense au bino bo sali mwana o akufi est-ce que bino ba bokufeli mwana to Pierrot mtakufeli mwana c'est normal atako tu fati beto akita ki wana apesi Pierrot enveloppe Pierrot za obligé au kabola enveloppe na ba comédien te est-ce que ba comédien to ba kufelaka ceux qui maman liva ya apesi mo est-ce que enveloppe na senga kaka kabola ngo nyonso. En tout cas, epesi passe na utile bino ba comédien boyo ka faso bazo tonga Pierrot epesi passe makasi. Na soni pena na mboka na biso ba comédien mboka na biso bo sala soni. Bo sala soni ba comédien bozo ka biso soni bo sala pena soni. Comment mutakufeli pena mwana na ye oye mwana na ye ya liboso Pierrot za na passe na motema ya kokunda mwana na ye ya liboso. Et après bino boya beaucoup moche la Pierrot makelele ke boka bola enveloppe boza mitema mabe Mike Kalambai a pesa enveloppe wana po ayebi ke après matanga makamusu sezalaka ayebi ke Pierrot akufeli ayebi ke mort ka cinquantenaire wana eza ba jeté eza mbongo ayebi ke kosomba libulu kosomba cercueil makambo wana nyonso eza mbongo yenga suni ndeko na ye Pierrot mais bino boye bo contribuer atate ba comédien boza na mutema mabe yango bozo bomana yango bo tia na ba poison soki bozaki mutema malambe ba théâtre na biso to mona ezo kende liboso lelo tala irsende ba komana sila grâce ka ya bino ba comédien qui songi motema mabe tala ba Belvinde ba kabwana est-ce que bazaka bongo liboso bazaka bongo te mais grâce na bino ba comédien motema mabe le ki bo changer comportement
Bo changer comportement comment muta koufeli bato baye otala ye bapesi mbongo e bozo ko lela pe boka bola mbongo on ensemble o azan posa mbongo akufela na ye so mo azan posa mbongo kufela na yo kufela mwana ngo kufa ki ya bino po Pioras bimisa mbongo akabola na bino est-ce que ba dépense Pioras ali bino bo sali yango en tout cas papa Ibutu bien parler papa Ibutu tombokeli ba comédien nyonso tomoni papa Ibutu ndenga tombokeli ba comédien atombokeli pena ba comédien nyonso na kochela bino moi eloko wana boyoka eza pena malamu mingi te ba comédien mboka na biso bozo biso soni makasi motema mabe tomona ki tchekwa uchi kokufa awa tangi na kombo mutacheli poison baliaka na ye basalaka na ye batunaka na ye atangi na kombo mutacheli poison kotia na ba poison ka bino ko bomana ka bino makamioso ka bino finalement bolinga nini bozan posa botika la ka otika lika yo moko na groupe no ba ko motala tala ka yo baninga msuba zala te to ndeni en tout cas ba comédien bo sala soni ba comédien bo sala soni habitude o eza malamu te bolongola habitude oyo bo changer comportement ce qui nga Pierrot na éviter réponse na nga na pesa no so nga na zaki Pierrot comment boluka boka bola enveloppe mutu bolanda mutu tina enveloppe oh ba pesi pas pasteur Mike Kalamba bino fo bolanda tina enveloppe ke Pierrot bimisa enveloppe wana to kabola eza na sens te de so muta kufeli mutu moka munena yeli bino wana tiki mbongo do mbongo na fo boka bola ngoka bino nyos bo reverser yango na matanga ba mama chako ezaki problème pour ba mama chako ba yeba ki bino ba comédien bo reverser penza to kotela ki ba comédien ana matanga mama chako akufa ki a to koteli ba comédien o ba famille mama chako ba yepo bazwa mbongo biso to kotela ki ba comédien mais tala lelo yo njoka ba comédien pena bozana bino boye bolanda muninga na bino Pierrot ka pona enveloppe pasteur Mike Kalamba ya tikaki est-ce que enveloppe on pasteur Mike Kalamba ya tikaki zaki na lupangu na kati mbongo ni o pasteur Mike Kalamba ya tikaki o bino pe boko concentrer te bo sala en tout cas ba comédien comportement o mabe bandeko comportement o eza malamu te bandeko comédien bo changer bizaleli mabe o azan posa mbongo boma mwana o kaspo peso mbongo boma mwana yo Pierrot na passe obungisa mwana ye ya liboso mwana Pierrot lié Pierrot mbongo makasi mwana na beli to yebi maladi mwana na beli akazaki na problème motema. Imagine ce que moi na bébé azana problème motema combien aux familles ba bimisi ti mwana na ya kokufa na âge 9 mois wana pour mwana na botama na problème motema ko boyebisanga combien au Pierrot bimisi pour c'était prévu Pierrot a voyager na mwana ye ba kende États-Unis pour que ba sala mwana opération motema alors ba bande pe déjà ko landela ba dossier ba mikanda ba mbilo ebele ba sali combien au Pierrot bimisi. Combien au Mike Kalamba ya pesa Pierrot o bino bobanduluka ka bo kabula boluka bo landelango combien est-ce que vous fongola ki enveloppe wana boye ba pasteur Mike ataki combien na kati comme boye ki ka enveloppe uti pa pasteur Mike bo tombo ki bo landeli Pierrot bo crucifié pena bo landeli ka bimsa enveloppe na bo kabula vraiment ba comédie bo ami tema mabe lelo pe na confirmer mo tema mabe na bino kota la yemoko Pierrot ndenga zo expliquer ngo venez pesinga na passe vraiment et pesinga na passe bozo ta na souci frère na bino te Pierrot za frère na bino Pierrot za ndeko na bino bokumisa kake bozara ba ndeko po bo zora ba temps mingi bo partager ba temps fort ensemble boza ba ndeko mais muninga kufeli boke na matanga muninga boke ko luka makambo o mwana onani mishu to mona mishu na dina na kuna ezaki somo na matanga ya mwana Pierrot Mishuna dina na to moni kezaki somo pona ni pourquoi bo comédien bo sala boy total bino to linga bino mais komona bino na babuzo yo si péché ngaza na raison et mona comment pesa na mu péché raison nga tia bino pe 100 mètres na ye mu péché nga boye ne pene kira ba comédien tia bino pe musika na ye na comment pesa raison ana 100% raison moi siana a vraiment na 100% raison péché nga na 100% raison tika bino boaki sa bino atia bino musika na bino na ye grâce à ba comportement na bino ba comédien ba comportement mabe boza na comportement mo bizarre comportement mabe bo kabola mbongo na muninga puis boza ta na sonité boye ki ata somote boye ki na bino tant qu'elle était ya ko landa muninga bo ki ko yebiseka bo kabola mbongo somo wana bino boye ki yango te e banana ndeni
boke kabola mbongo na muto akufeli mwana ye ana passe no ya mwana ye kasi mbongo bapesi eko remplacer via mwana ye kasi mbongo bapesi Pierrot eko remplacer via mwana ye eko remplacer via mwana ye te Pierrot na passe obungisa mwana ye mwasi na ye memi zema 9 mois ba mama boyo kanga boyebi zemi ndenge zaka passe mwasi na memi zema 9 mois ya pamba aboti mwana komi suna 9 mois mwana kufi passe yo yaza na ngwana na aza na passe de quoi Pierrot mbongo na bapesi ekosombela ye nini ekosomba bamo ya mwana te ekosongisa mwana ye na vie te pourquoi bacomédie toya mitema mabe bo en tout cas bacomédie bochange motema comportement mabe na yoki likambo epesinga kanda yo na baki na ya nango no ana Irsi Botelo ya TV bacomédie bochange comportement eza mabe comportement eza mabe eza pena malamu mingi te komona likambo be Pierrot azana na passe na motema tomoni Pierrot ndenge akondi boketala ya pe kuna na Bellevue TV ndenge ya pe akondi ya pa akondi makasi mais tala makambo comédie bosali vraiment abonnez-vous commentez likez ça c'est la première fois que vous tombez dans Irsi Botelo TV abonne-toi abonnez-vous commentez likez nos vidéos bisous salut à tous les Botelo et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ciao.